www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele Balandia poto na poto télévision. Merci beaucoup na bino nyoso obopesa biso confiance pour la narabiso de temps en temps, de temps en autre. Alors tozana on dirait que Kinshasa et République démocratique du Congo lelo motuna ekomi kotunama ba élection ezatoté parce que tolandaki mwana mboka Francis Kalombo azali moko ya ba cadre comme porte-parole Moïse Katumbi Chapwe abengi ba opposant nyoso babo ya élection pambati gouvernement ya président Kabila oyo aza koluka ko organiser ba élection aza koluka ko falsifier ba élection ko écarter ba opposant pona koluka na ba élection za koya à maintenir Ramazan Shadari Atikala Nabokondi ongambo susu baimboka balobi gouvernement ezana mbongo te. Jusqu'à présent il fallait seni azwa 465 millions de dollars américains pour na kosala maponomi mais lelo Imboglio na été surtout lobanini ministre du budget azopesa chiffre à 134 millions de dollars américains, ministre des finances azopesa chiffre à 200 millions de dollars américains. Alors on se demande est-ce que l'élection est causée réellement un solo parce que République démocratique du Congo na conseil à sécurité à ONU à Boyaki mbongo ya bapaya parce que alingi sala maponomine yemoko ma osanga na ba moyen nini yango loto ko solana mwana mboka Dieudonné Mushagaluza azali moko ya ba société civile o ba belela rapenda ba betaka tangwa pona ko senga maponomi tozana lelo mwana mboka Dieudonné Mushagaluza mbote pe boyi malamu na maso na biso lelo mbote mingi papa journaliste. Alors moi na mboka Dieudonné Mushagaluza na lobby que ozali parmi ba société civile oyo ba belela ratango nyonso ko senga maponomi et saleba na kimia motuna nanga ezali est-ce que maponomi ezali mwana mboka Dieudonné Mushagaluza? Oui, ndenge na sepeli mingi ndenge olingi ko tosalisa bandeko na biso koyeba lolenge nini maponami ezali kokende ndenge nini tokosala maponami wana et puis ba difficulté nini ezali kosalema ba défi nini toko surmonter mais aussi ba acteur politique ya maponami bazali banani balingi nini biso na société civile et puis na kanisi congolais nyonso biso mon côté congolais nyonso alingi maponami esalema na mboka oyo maponami wana ekosalema mpona nini mpona makambo mibale maponami na RDC ezali nzela oyo moko ya solo pe o ezali kosalisa ke mboka etikala RDC na ndenge ezali lolenge batata na biso batikelaki yango biso lolenge tozwaki yango na indépendance pour que totikala na mboka moko ya Congo toleka na maponami wana soki toleki na maponami wana te bitumba ekosalema bamsusu bakolinga kokabwana ona azali koloba na lingi esalema te na mboka. C'est pourquoi biso tozali kobeta sete maponami esalema eloko ya bibale mpona nini tolingi maponami esalema pour que to vivre o balobaka na lopoto alternance pacifique oyo ekosalisa ke o bazali kokamba mboka lelo balongwa bamosusu bakota kokamba mboka na ndenge ya kimia na ndenge ya boboto na ndenge ya confiance na population ndenge esalemaka na bamboka mosusu lokola ba États-Unis lokola ba Sénégal lokola ba France lokola ba Ghana lokola bamboka mosusu ya Afrique na ya mokili mobimba tolingi mpe biso et permettre maponami wana tolongola ba oyo bakoki kosala malamu te mpona kokamba mboka et permettre que biso topona ba député ya sika et permettre biso topona ba sénateur ya sika tobi déjà que ba sénateur bazali kuna mbula na mbula balekisi déjà 11 ans mbula tukumi na moko tukumi na mibale kutu baza kuna bazali kaka ba sénateur il faut balongwa batu ya sika baya toyebi ke ba député provinciaux bazali déjà baongeli mbula ebele il faut ba député provinciaux wana balongwa ba mosusu baya toyebi déjà que ba bourgmestre il faut ba kona ma au lieu tozala toujours na ba bourgmestre bazali nommé na ministre à l'intérieur il faut bourgmestre oyo azali lolenge ya
oya kosala la lolenge population elingi na commune. Voilà pourquoi biso tozolinga maponami esalama. Il faut maponami wana esalema pour que bakombo wana nyonso ya kala tozwa batu ya sika na kozwa batu ya sika kaka nzela ezali kaka moko ezali nzela ya maponami. C'est pourquoi biso tolingi maponami. Alors moi Namboka Dieudonné Mouchagalouza na rappelé bana poto kozali coordonnateur, il y a panel, il y a expert, il y a société civile, Oiza Awana Kinshasa. Moi Namboka Dieudonné au lobby na maponomiana tolingi to vivre alternance. Alternance na ba institution nyoso, alternance na parlement, alternance na babazo kamamboka, alternance na mambo belé. Mais opposition et lobby majorité to régime en place balingi alternance té. Pourquoi balingi alternance té? Na parlement majorité baza bon excusez-moi pour la tautologie, baza majoritaire na parlement. Et en plus de cela, gouvernement oyo en place, ministre à justice à wana selon des opposants balobi ministre à justice na mona boka corne nanga ozali ko travailler na souci à tata wa école Joseph Kabila basali tout pour na ba écarter candidature ya Jean-Pierre Bemba, candidature ya ba opposant et belé. Alors on se demande alternance yango ezaka kaso bache Shadari de alternance. Non, nakanisi na la théorie de Satan mutuna nayo ce que le bibongo ezali ko sekisanga mingi parce que tebi biso nyonso qui occasion yango ya maponami ko changer bato wana opposition majorité ba balingi ko changer mboka il faut pas kenda maponami mais tokota makambo na muzindo na ndenge ya solo baza komituna bo zongisanga mwana mboka Steve baza komituna alternance yango Ego malolenge nini parce que déjà moi namboka Kabila na Corneille nanga na Alexis Tambumba baza ko bongisa déjà nzela ko écarter ba opposant nyonso pour na kotika la Shadari nzela na maponomi aleka. Non nakanisi batu bazali ko bulungisa ndenge mutu moko ya munene ya mboka oyo ati akenda na epa ya Zambe azali ko loba ba police bazo bulungisa mitu ya batu. Vérité zali ndenge nini pour na kozala président de la République wana biso yebi tolobaka bosolo tozoloba oyo komami na mobekoli kondi oyo ezali na kati ya constitution ndenge mpe le makamokili mobimba mpona kozala président de la République ezali bacondition oyo il faut mutu a remplir. Ce n'est pas n'importe qui oyo akoki kolobaka lelo nalingi nazala président de la République tobosana tike président de la République azali premier citoyen ya mboka oyo akoki kozala modèle oyo akoki kolandela mibeko oyo akoki kozala garant ya opposition mpe ya majorité oyo akoki kolobela mboka libanda oyo akoki kolobela mboka na kati. Et puis pour que mutu akoma président de la République ezali bacondition il faut olanda condition ya liboso kozala na double nationalité te totala meme na États-Unis mboka oyo tolobi Amérique atozali américain obotama ozali Amérique zela na silisa ata mutu azali américain pendant depuis Amérique za Amérique pendant 100 ans mais soki oboti mwana wana botami te na mabele ya Amérique na mabele ya États-Unis botami na mboka mususu mwana wana koyi kozala président te ndenge moko na mboka na biso pe soki ozali congolais d'origine te ozali na makila ya congolais ya tata pe ya mama okoki kozala président de la République te est-ce qu'on ezali est-ce que biso nde tolobi yango est-ce que nde lobi yango il faut bayebisa yango batu polele na mobekoli konzi na constitution na biso constitution o biso nyonso tokendaki kotia na référendum tango touti Afrique du Sud o Jean-Pierre Bemba azalaki kuna ba délégué na ye ezalaki ba délégué à Joseph Kabila à l'époque comme gouvernement ezalaki ba délégué à RCD ezalaki ba délégué à opposition avec Tshisekedi avec Zaidi Ngoma Nzambe azwa molimo na ye malamu balobi okoki kozala président de la République était soki ozana makila ya congolais d'origine papa congolais mama congolais. Est-ce qu'on a gagné dans le biango? Est-ce qu'on a gagné dans le biango? Est-ce qu'on a Kabila dans le biango? Est-ce qu'on a eu le biango? Est-ce qu'on a pour continuer dans le biango? Et Zali n'a pas kondi. Et puis, Batubazolanda biso il faut bailler bayango malamu. Batika pour sa population. Et l'autre c'est-à-dire qu'on a écarté personne pour la nationalité. Sauf que écarté ça veut dire pour la nationalité. Mais il y a le que Azan est belge, Azan congolais, Azan même le certificat de nationalité. Zela moi, je vais donner Mouchagalouza. Non. Balo baba lo bate.
yango wana eloko il faut koyebisa batu okoki kozala premier ministre na mboka okoki kozala gouverneur ya province n'importe quelle province pendant autant pendant mbula nyonso même pendant 100 ans okoki kozala député pendant même 200 ans au 200 ans okoki kozala ta sénateur pendant ta 30 ans okoki kozala gouverneur okoki kozala bourgmestre mais président de la République était ce que vous avez la nationalité congolaise d'origine. Il faut pas congolais yoso baïba tobele il faut mettre les Kambouana cité. Okoki kozala gouverneur, je répète bien, pendant 10 ans, pendant 15 ans, okoki kozala premier ministre pendant 10 ans, pendant 15 ans, okoki kozala président ya Sénat pendant 10 ans, pendant 15 ans, okoki kozala bourgmestre, okoki kozala député, okoki kozala ministre, okoki occuper ba poste nyonso oyo esengeli ko occuper na mboka mais pas président de la République. Donc pour moi na mboka Moïse Katumbi Rosa président. Parlant des nationalités, parce que Aza d'une part nationalité mususu tozon koto zambien. Non, eza yote, eza ngaite, eza mutumususte, eza balandinabisote, eza kabila te, eza nanga te, eza kisekedi te, eza katumbi te, eza bemba te, ezali mubeko likonzi. Elobi boyetanga mubeko wana na article. Tolongwe na kaya Moïse Katumbi. Toya na kaya Sami Badi Banga mwana mboka tele na Shagaluza. Aloba zana ekasayen, aza muluba. Alors, bas un document na nyonso certificat de nationalité. Alors, bas un belge. Aza congolais pardon, aza belge. OK, na sepeli d'abord ndenge toyokani Kambouana ya liboso pour que la présidente de la République a pas pas. Tu écarté kaya Moïse Katumbi. Voilà, tu écarté Moïse Katumbi. Toyokani qu'il faut zala congolais d'origine ya makila papa na mama. Wana ezali mbeko likonzi ba congolais biso nyonso toyeba yango bandane loto tiango na mutuke pour que la présidente de la République faut la makila ya tata na mama pour que les gens comprennent. Kaya Sami Badi Banga ezali ndenge Sami Badi Banga a perdu la nationalité tango moko akomaki belge. Sauf que si on perd la nationalité na yo pour que recouvrer nationalité wana ezali mbeko ezali se naturaliser qui ezali mbeko ezali kolanda. Maintenant wana il faut bakotala. Est-ce que papa nae azali congolais d'origine? Est-ce que maman nae azali congolais d'origine? Tango bakotala makambo wana nyonso, tango bakotala certificat nae, tango bakorandela makambo wana nyonso, bako décider ce qui réellement ozali na double nationalité ou pas. Et pour que ezali loko la famille, webi mboka batunsus bazo comprendre yango mabe. Ceux qui ont moko botibana, mwana boyo albino yozali tous papa na ngate. Na même total la Biblia. Na Biblia o batebele basambe la catholique. O babenga l'enfant prodigue. O mwana kendaka ateka biloka papa na ya mama na aki. Tango alingaka zonga na ndako asala kindeni. Abisa ki papa na ki esika na kendaki na sala ki mabe. Melini sanga na zonga na ndako. Papa na lobi o mwana na ngana ndimo gozo. Mais azonga kaka boyko na kendaki na sali mabe na zonga balamuko. Ce qui déjà ezali o babenga na lopoto ko cracher sur le pays tango otiki nationalité en boka na yo. Yo zali congolais zela na sili Kambouana puisque ezali très sensible. Tango otiki nationalité c'est-à-dire que au milongwe moko ki congolais au longoli yango au boaki yango. C'est comme si mboka na yo RDC lobi wana za mboka na ngati juste na boaki yango libanda. OK kozwa nationalité mutusu. Pour que on recouvre la nationalité wana yo wana yakala. Ezali ba procédure il faut qu'on l'andela. Ce n'est pas que okoya lobi boyembo na tiki na komi congolais na zalaki belge. Non. Ezali ba étape il faut qu'on l'andela. Il faut qu'on koma mukanda, il faut qu'on nous zalaki bandi matozali tous belge, il faut abandi makomi congolais. C'est tout. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur, il y a un mboka partout vous avez Congolais de la diaspora au sommet Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo paye à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée il y a Congolais paye à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à ouest, babenga biso babozone sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, tu peux me dire la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et ça va client là bango babino, to zonge la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock vous avez ébélité, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez béler pour benga,
oya kosomba décodeur ya Sepela TV. Ba maman et ce mon avis no pesa kuna na kati pour ba filmer ça sort en lingala en français et en anglais ba film Nigeria ya ba congolais ba africain vraiment comme ça eza na kati ba papa to kanisi bino pe to tele bino ba chaîne ya sport na kati donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. Place ba congolais ba nambo ko amoni que ça mauvaise foi et régime en place nini tango Tarsis Loseke aza candidat député national oyebi Tarsis Loseke aza belge oyebi kaza belge Tarsis Loseke moi namboka dit no mushagaluza to yima mwane les kana voix de presse sur ce que Tarsis Loseke aza belge et puis Tarsis Loseke il est dans AFDC. Aza mandataire ya Apeko ya Bruno Chibala. Mais dans la liste provisoire ya Seni, aza na compte ya FDC. Osomo te que eza mauvaise foi. Donc yango on a monique ozali kolobela o makambo zali koleka na population na sepeli na parce que ozali kati ya population. Frédéric Batumike condamné par la CPI. Il y a crime contre l'humanité. Les locaux de ces pays, Kita Nabango, Jean-Pierre Bemba, mais Frédéric Batumike, candidature n'a pas maintenue. Okay. Na niveau à qui vous Jean-Pierre Bemba va rejeter. Nazonge lango lisusu na beta sete wana. Et loko nazonge lisusu ba imboka ba bazali kolanda émission oyo ezali boy. Mutu nyonso oyo azali na nationalité douteuse ou bien oyo azali na nationalité d'origine était akoki ko occuper ba fonction nyonso sauf le président de la République. Donc, le bien le sait que c'est qu'Azali belge ou bien Azali na nationalité Azali douteuse na députation nationale Ezali Bongo. Na premier ministre. C'est ça bongo parce que Henriette ou mon boy candidature. C'est la Nassilisa, c'est la Nassilisa. Henriette Ouamoza une citoyenne je crois française ou belge. Oui. Boy candidature na pour na question il y a double nationalité. Mais pour maintenir candidature, il y a Tarsis Loseke. Et ça, il faut qu'on dissocie. Il y a l'Iboson, il y a l'Outi Koloba, il y a Beti Lango, c'était l'Issoussou. Il y a un poste qui est en Boka. Il y a un occupé un poste wana. Même si Azali, Congolais d'origine des pères et des mères. Donc, il y a un Kolimbo Lango, c'est-à-dire qu'elle est la première ministre, elle est la députée, elle est la Sénat, elle est la gouverneure, elle est la bourgmestre, elle est la ministre, elle est n'importe quelle fonction. Moutounyos a occupé fonction, même si Azali, papa congolais, maman congolaise, Moussous Azali en Boka Moussous. Mais pour la cause de la présidente de la République, et j'insiste sur cela, il faut mettre à l'Ikambouana, c'était Batounyos Baïbango. Il faut à la Congolais d'origine Yamakila, papa congolais, maman congolaise. Wana ezali mubekoli konzi elobi yango et il faut batubaye bayango bandalelo. Soki papa na azali congolais te, maman na azali congolaise te ya makila penza. Mais pas uzala papa azali congolais, maman azali belge. Maman azali congolais, papa azali belge. Wana ozali congolais ya makila te. Okoki kozala premier ministre, okoki kozala député, okoki kozala sénateur, okoki kozala bourgmestre ou gouverneur, mais pas président de la République. Lolenge esali mpe na États-Unis, soki obotami na mabele ya États-Unis te, atozali américain mbula na mbula, okoki kozala président de la République te. Wana ezali bekoli konzi. Maintenant makambo mosusu etali nationalité bandeko. Ata yo moko journaliste, ata ozalaki place ya nanga, mutu aza na double nationalité, okosala ndenge alors que balobi ke mutu aza na double nationalité akoki kozala moponami ya mboka te. Soki emonami ke aza na double nationalité. Bongo loi et permettre mutu aza belge azala candidat député national. Non, loi et permettre te mutu ya double nationalité. Il y a deux choses différentes qu'il faut dissocier. Makambo mibale. Il y a liboso ezali ko occuper ba fonction par rapport à la nationalité d'origine ou pas.
okoki kozala non zela na pesa on a beaucoup à te donner non donc quand on a cas Frédéric Batoumi qui est Jean-Pierre Bemba de s'éterniser trop sur cas ya double nationalité quand on a mis ballon a proposé na bien que moi on a beaucoup à Jean-Pierre Bemba oyo ba kitaki une affaire principale kutu lelo Seni va invalider candidature nae. Par contre, Frédéric Batoumike, sala babomisa Batou et Belé, les lots va maintenir candidature nae. Oui, oui. La députation provinciale. Comme Tozo qui est déjà, oui, pour la double nationalité, Chaloupa, Azali, Libanais, je crois, mais Azali quand même député élu. Chinois a cru que l'on Chine a eu nationalité congolaise a cru que la députée. Donc, on a des Congolais, il faut pas mais il ne peut pas être le président de la République. Les solo on a tous ceux qui ont tous les solo on a ces pénis de Miango. Maintenant, Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba Zali a Yananga. Na c'est la canne Makas. C'est non vraiment avec Mobile Azoloba au lobby au mobile. Mais tant que Mobeko Amboka et lobby, ceux qui ont Zali déjà condamnés. Ceux qui casier judiciaire na yo ezali vierge li sous-souté. Tu ne peux pas concourir même à ta yo moko ndekonanga. Ata yo moko zalaki nanga. Okoki ko sala miracle te. Ato zalaki mutu nyoso ya seni. Ata yo ndo bapesa ki dossier wana. Batu batalaki mutu ya Jean-Pierre Bemba. On n'a pas regardé la tête de Jean-Pierre Bemba. On n'a pas identifié la personne des gens, mais batali dossier naie. Bamoni ke Mubeko li konzi et le bibo. Même à tes alaki li kamboya subornation de témoins. Même à tes alaki li kamboya corruption. Même à tes alaki li kamboya pillage. Et là on a dit que ça va congolais en termes simples. Pour na même maman ou azali na mboka ayi bayango. Ceux qui déjà basi ba condamné yo. Ceux qui atoyi bati tonga. Atoyi bati liki ya soso. Atoyi bati même cuisse de poulet. Atoyi bati je ne sais pas. Mais ce moment peut aller dans le kuta. Zelana silisa. Ceux qui ont balo benga kana le poto casier judiciaire na yo et baby déjà. Tu ne peux plus concourir Jean-Pierre Bemba. Yé moko na émission Zamba Zomananga na PCP Moussapo. Yé moko ayebi qui n'était pas partant. Mais à ça là qui a un cadre, il y a aussi ça va militant naé. Mais ayebi déjà que condamnation ana ezali confirmé. Sauf que Otani, mais donné Mouchagalouza, Tolandi avocat, Tolandi la condamnation de Jean-Pierre Bemba confirmée en appel. Condamnation de Jean-Pierre Bemba ezali confirmée. C'est-à-dire, tant que condamnation en ezali, et bien ici des casiers judiciaires de Konanga, bon, si Kabounou qui s'amitou, il y a pas Congolais Panga, pour le financement, il y a pas élection. Bande Konanga, Congolais, Bazali, Namboka, Bazali, Libanda, il n'y a aucun problème. Je mets mon doigt à couper. C'est Nina Lobite Kazangi Mbongo. La preuve est que calendrier Dengue Salamaki Ezali Kokende, Tilelo, retard na côté, ya ba étape ya kosala maponami exact. Non obstacle longola kamba machine na biloko na mususume côté financement bande Kubokanga problème exact. Puisque c'est ni Azali pour respecter le calendrier naïe, c'est pourquoi Tolingi Kaka est la question de souveraineté, gouvernement Azali Kopé Sambongo. Ça, il faut le confirmer. Il y a un gouvernement Boyimbongo. Il y a un gouvernement bon. Sauf que il y a exemple terre à terre. Ce qui est aussi au lieu, aux huit, au Babenga, au lieu madame, aux huit entrées, au lieu, mais au sali PDC, au Melipe Mai, aux Aya Kotonda, au Kolukabilo, qu'on est à non, je pose la question. Au lieu madame. Moi, on m'a donné. Avion coûte, il faut faire déplacer. Au moins, machine, biloko belé. Oh, ok, on a ma province, tout ça, on a monté. Il y a pour ça appui à MONUSCO. On a d'habitude engin. Est-ce que tu as quoi les commis? Non, ceux qui sont en moté, moi, je suis en Mouchagalouza. Si tu as un bon, on a aidé à papa. Au moins, que yo moko zo pesa mituna, mais yo moko zo mona ke mituna ezali boy. Na tuni lisusu mutuna. Oh, non, moto aller à Tondi. Mais là ici, le rap c'est kokina maponomi. Bien sûr. Par contre, regarde lobby, engin vous de faire déplacer matériel exacté. Non, à l'heure actuelle, Natango Tozo sala émission de Konangai. Mutualier à Tondi, à Melina Mai. C'est-à-dire bloc comité à au Kolkabilo comme souci à Kolia pour ça d'Angoli. Bon, on a tout ça. Yoka. Mutualier à Tondi, na 200 millions. Yoka. Sur les 400 millions, na 200 millions. Mais des questions sur la Canadienne Mungongo na Israël. C'est-à-dire que Tondi. Tu sais qu'elle est à 3 mois.
Non, zela nano. Ah, toza date ya lelo. Toza na le 23 décembre mais toza na septembre, octobre, novembre, moi asuka. Na sepeli comme ezali débat interactif, c'est-à-dire que na ndenge toza awa na date ya lelo, seni allié atondi azana besoin biloko ya libanda te. Na date ya lelo. Tozela, tokoma septembre, tokoma octobre, tokoma tango à déplacer ma machine, tango à déplacer ma matériel, tango à déployer ma formateur, tango à déployer ma agents électoraux, ceux qui période doit des coquilles et que c'est là qu'on ça en beauté en fonction, il y a un bon gouvernement d'aller couper ça y ok, tokoma o azana massa ko ça sabiso azali sabiso mais na ero tozali koloba seni azaya kotonda biloko nyoso ameli pe mai tozana besoin mbongo ya libanda te. Au moment où je vous parle, date à l'élo de venir, n'a-t-il pas moussa n'a pas tant que Jean Michel Seni ba futa mina noté ba ko le lambongo salaire na bango ne Seni atondi non est-ce que aux arabes preuve que vas aller ko senga bongo na to la na information te moi na au moins yango na ba baza na province surtout ba baza na province et lo na zolo ba yango ezali ko bulungisa mitu ya ba congolais makako te nga na bulungisi te nga zo pesa information. C'est-à-dire que nga nazali kolandela soki eza mutu azali intéressé na ba élection au premier niveau na mboka oyo nga nazali kolande la question électorale chaque jour il faut na ba likambo moko ke bo likambo moko ezali boy toke de mener sous ko etali ba oyo bazali ba enrôler sans empreinte digitale. Non mapona mi ko sale mandenge ni bande mapona mi ko sale na empreinte digitale te mapona mi ko sale na mutu oyo na mboka de ne mushagaluza yo na corneille na besoin relationner. Et donc, comment côté parce que tant on va dire que boya oyo yo ko dinga oyo non c'est-à-dire que bazali ko boya parce que bazali na vérité baza au monde clair te yo zo mona ko clair non nazali ko mona clair te mais nazali ko ye ko nazali ko landela pe nazali ko ndima bonsolo kutu soki eza makambo nazali ko reprocher c'est ni eza ebele nazali ko reprocher bango pe nazali ko betela ngo c'était oyo tali vulgarisation etali ko sensibiliser oyo tali ko lakisa ndenge machine wana ko salema ndenge mapona me ko salema il faut c'est ni asala ngo na lombangu face à ngo vite mais na élection etali ba empreinte digitale je comprends pourquoi watu bazali na inquiétude tango mutu akokende maponami akopona na empreinte digitale te mutu akopona na carte d'électeur na ye okoya soki oza na carte d'électeur na ye okose présenter na bureau de vote na centre de vote puis bureau de vote okolakisa carte d'électeur na yo okosala maponami bakotia yo entre collecteur okokende okozonga lisusu te. Et donc empreinte digitale wana eza na impact moko te na maponami bandeko bakongolais bapoliticien botika ko donc 16% na to ko isango non eza na mona tina moko eza na tina moko te puisque mutu akopona na carte d'électeur bapoliticien botika ko bulungisa mitu ya bato mutu akopona na carte d'électeur et pas empreinte digitale. C'est-à-dire mutu nyoso aza na carte d'électeur na ye akokende maponami akosala pe maponami puis akolongwa akosala maponami une seule fois au babengaka na lopoto l'unicité des voix d'un électeur. C'est-à-dire bato bakopona na empreinte digitale te bapoliticien botika kobulungisa mitu ya bakongolais mutu nyoso aza na carte d'électeur ndi akokende kosala maponami me bakopona na empreinte digitale te. Merci beaucoup mon amour Adi de Mushagaluza to komi na suka penda ya ma solo na biso ba na poto télévision to banzi to kozonga peut-être kozonga toujours ko lobé la révolution en processus électoral parce que bango baza penza pour l'année là. Alors moi na mboka Adi de Mushagaluza to komi na suka ma solo na biso juste bon on a le poto un dernier mot à placer par dernier mot à placer ezali ko kebisa ba politicien mais ko alerter ba congolais mutu nyonso oyo akoya koyebisa bino ke balingi maponami te ke bazoluka transition bazobenga na lopoto transition sans Kabila mutu wana alingi maponami te alingi peuple congolais te bazoluka kaka soki boyoki kaka mutu ayebisi bino keno tokende ba élection le 23 décembre te mutu wana boyeba ke azali ennemi ya Congo nde likambo ya songa alingi koloba yango wana mutu nyonso oyo akoya koloba ke tolingi maponami te le 23 décembre mutu wana azali ennemi ya Congo azali koluka lisusu totikala na boumbu ya baoyo bazali kokamba bakombo wana oyo toyeba depuis libela bazali kaka bakombo wana ya batata wana batikala kaka ti député batikala kaka baministre tolingi kobalaye bato nyonso wana bao bazoloba transition sans Kabila bango balingi ke makambo eumela tokota lisusu na banégociation baoyo bazali na bokonzi batikala libela puisque ezali impossible koloba ke bakosala transition sans Kabila biso tolingi maponami esalema tout ça alternance, tout consolider démocratie.
Et solo tokomi na suka baso na biso bana poto, merci beaucoup, merci surtout à Steve Labbé Waza derrière caméra, Steve qui est également mon réalisateur, merci à Lamine, à tous les internautes Paris, Belgique, Londres, États-Unis, donc tokutani na mikolo ezali koya. www.poto.com www.poto.com www.poto, c'est-à-dire que toi na poto, tokotika kaka na poto avec Lamine Domvu, babi moto epela, moto epela na poto kembo 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 alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. Everybody, let's go! Hey! Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout Babiloko na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakoli ça la 2 jours livré na Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc il y a vendredi au plus tard mardi bozana yango. Petit colis. Grand colis. Pona. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends la province nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mongonayo, Nato Mouké. Solution Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris.